kande tolobaka tina kati ya vérité politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyoka na ba critique na bino alors ba critique na bino nde mataka biso niveau ya onde tombolaka biso. N'était s'abonner na kati ya vérité politique officielle. N'était s'abonner na kati ya vérité politique officielle. En tout cas nazo sengo s'abonner. Oui, bonjour. L'antignon soba message kolanda vérité na politique officielle. Ba oba sabona na kati ya masona biso to message na réalité ya Congo. Oska to laksa kabino ba evra ba to laksa bino be événement nyonso o eleka na kati ya Congo awa. En tout cas na sepela kana bino makasi pour que botia kata na bino ya kolanda la kinoise miso aigle. Leo na kati émission na biso to lingaka mingi réalité ya Congo. To embel bino papa munene abenga mina kubu ya papa Zola César Tumba ye aeko expliquer biso si la biso asalaki na titre ya libre pensée to ko découvrir on a quatre awa libre pensée ce que zanini elobi nini pe elakisi nini nyos to ko ba na quatre émission na biso to zanongo lelo na quatre ya vérité na politique officielle. Et on a aussi un mutu nyonso s'abonner te s'abonner babi o masolo pototi bo s'abonner et puis c'est mina moko prêtre des prêtres depuis Lyon, les padres de la presse depuis Lyon, yende mokondi yende patron nanga en tout cas faut ça moi ba bien quoi nazo senga mutu zoka zo s'abonner te s'abonner parce que makambo ngo e bandi réalité ya Congo de makambo yango na ko pesa mbote na invité na ngai o tozana ye na mokola lelo. Bonjour papa. Bonjour madame la journaliste. Bonne santé. En tout cas santé za malam. Ok, merci beaucoup Kande na lobaki nazana moko papa Zola César Tumba. Wa sela biso silabisi ya libre pensée nengo papa Zola na lingi na tuna libre pensée zanini. Bon libre pensée ezali makanisi oyo tata Nzambe apesaka na mutu. Po tango Nzambe asali mutu azui eloko ekanisaka atie kati na mutu. Eloko wana yango nde esalaka ba inspiration, eloko wana yango revelaka mutu ndenge nini ya ko vivre, ndenge nini ya kotambola, ndenge nini ya kozalela na ba ninga na yo bato. C'est pourquoi si la bisi na biso to komaki to pesi yango kombo libre pensée. Ok, merci beaucoup Nazasi Molandi nyonso azolanda biso na banda kwa zui réponse que libre pensée ça donc il faut zaka polele donc il y a ba pesio bo konti kwa ba ebisio ozaka polele ya koloba nyonso oza nango posa na kati ya libre pensée wana papa Zola olobeli vraiment nini. Bon na kati ya libre pensée mingi na lobeli sujet oyo esala kapasi surtout biso na kati ya christianisme. Na lobeli 1 nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ et la présence de l'Esprit Saint. Pourquoi na lobeli Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ et la présence de l'Esprit Saint? Bible ezolobake Trinité ezali. Batu mingi balobaka ke Trinité ezate. Mais soto ke même Trinité ezate okomona ke na bunjambe kombo misatu. Kombo ya liboso tata, kombo ya mibale mwana, kombo ya misatu molimo mosantu. Donc na kati ya ba kombo oyo ezali na problème moko elekaka na kati ya christianisme na biso. Tango ya kala tata Nzambe bazako benga ye tata. Tata pe asalaki na esaleli na ye na ba prophète bantoma. Tango ye ko changer mwana oto bengi Jésus-Christ. Jésus-Christ tango aye asali sous forme na ye ya ko salela. Oyo tata salela ki te me oyo ezalaki ya ye. Aye ko sala batu na ye ti aye ko nommer ba apôtre. Lelo yo na tango tozali tango ya molimo mosanto en tout cas ezali tango moko ya pasi. Oyo mingi biso ba chrétien tozo négliger. Ok, pardon papa Zola toko kota na point na penza ya Saint-Esprit nde ya wana ndeza siko masolo makambu na biso. Obi ezaki Jésus-Christ ya ko sala ba apôtre ba lekisiko tozangu na tango ya Saint-Esprit. Ce qu'on a ba pour que osa libre pensée comme ba sujet oyo na kati ozaki inspiré comment? Vraiment ezali tata Nzambe ka mutu alobelaka batu. Pourquoi tango tozui likantango totali mokili ndenge ezokende na esambeli Nzambe aye ko révéler biso ke likambo moko tozo sala faute oyo batu ya kala basala ti lelo faute wana tozo répéter ngona kati ya christianisme. Tango tolongwe na Ancien Testament batu bakumisaki tata Nzambe
toye na tango ya Jésus-Christ bouleversement esalemaki na ba grand prêtre na bato bayebaki parole de Dieu. Mais Jésus aye komona Nicodème mutu moko asosolaki ayebisaki abotama mbotama asika Nicodème abotamaki. Pourquoi chaque changement il y a tête makambo pe ebele échangeaka. Mais biso na christianisme tango toza na Jésus-Christ makambo échanger te ndenge toza na Saint-Esprit. Makambo ezaka ka ndenge tozalaki na Jésus-Christ ndenge onaka tozo continuer koteyela bato na kati ya temps o ya Saint-Esprit. Oh papa Zola to comme na temps ya Saint-Esprit ndenge nini Saint-Esprit ezaka toza kati ya Jésus-Christ Saint-Esprit pezo sa kati na bisoti siko ndenge lobelo ezaka comme si to leki temps ya Jésus siko temps ya Saint-Esprit yona lingo ebisa biso non Saint-Esprit expliquer biso non Saint-Esprit eza nini. Molimo mosantu ezali molimo oyo esalaki katina ezali molimo ya Jésus-Christ. Ezaka ka molimo ya Jésus-Christ te mezali pe molimo ya ye moko tata Nzambe oyo akeli mokili. Omoni tata na bonzambe na ye azali molimo. Po amonana na bato. Azalaki déjà na nzoto na ye oyo alobi faisons l'homme à notre image. Et nzoto wana ye mingi bato bayebaka te ke yango tomonaki koya ya Yesu. Preuve Jésus tango asekwi azokende likolo amata na nzoto na ye atika yango na mokili te pona kolakisa ke nzoto wana azalaki nango ezalaki ya biso te mais forme oyo lolenge oyo basalelaki biso yango wana sikoyo tango ye moko tata Nzambe azali molimo po amonana na bato po afanda na bato akokoya kofanda na nzoto mibale te ke ye nzoto na yo aye kokota susu il fallait molimo na ye ezala aye kozwa molimo na ye apesi biso bato tozala na yango molimo wana nyonso oyo tokosala yango nde kotambusa biso yango nde tokosololaka na ye donc nyonso oyo tokosala soki oza na molimo mosantu te me oza ya kokufa soki oza na molimo mosantu te lelo koloba te koza mokristo soki oyebi mpe molimo mosantu te koloba te koza ya Yesu parce que baverset biblique ezali oyo ezoloba lelo yo mutu nyonso o azoloba ki azali chrétien il faut ayeba molimo mosantu nani wana molimo mosantu alingaka nini koloba te ko Yesu alingaka nini te o Yesu alobi non molimo mosantu alingaka nini pona Yesu asepela na yo siko papa Zola c'est que tobelela kasu Jésus-Christ te na place ya Jésus tobela molimo mosantu pour cela explication ndo lobi que Jésus Yesu déjà mata na likolo atinda biso molimo mosantu c'est que kombo Yesu penza totanga yango sute tokoma kaka kobela molimo mosantu parce que Yesu déjà mata atika nde molimo mosantu. Vraiment le nom de Jésus est devenu sacré. Le londe nazoyebisa bandeko ba chrétien ebele. Kombo ya Yesu ezali su kombo ya kotanga kapamba pamba te. Parce que ye moko tata Nzambe atombola ki kombo wana atiaki yango likolo ya bakombo nyonso. Cela veut dire ezali lisusu kombo ya bisote. Ye moko Yesu tango azokende alobi boye. Ngai na keime na kotindela bino musungi mususu. Cela veut dire ce n'est plus moi Jésus. Une autre wana kombo na yenani molimo mosantu. Lelo soki to wana problème mama. Okobelela na. Mais solola na molimo mosantu po ye wana Nzambe na yo. Ye mutu akoyeba, ye mutu akoyebisa yo. Oza na problème Est-ce que otambola ki malamu? Po ya za mutu ya ba condition. Tango nazomona pe bazopupula batu te o kobenga na ba diable ba satan. Esala kangai pasi makasi. Lelo kobenga na satan mutu wana azana makambo na mabe asalaki, yango nde epesi ye etumbu azosala. Yo ozoloba ke Yesu abikisa ye. Yesu akobikisa ye comment? Parce que lelo yo molimo mosantu ye lokola za mutu ya ba condition akososolisa yo. Ndeko na ngai papa na ngai mama na ngai est-ce que osalaki no mbeba te kanisa nanu yo moko tango mususu likambo eyeli yo mbeba moko salaki quelque part tango yo moko mitangisi po ye to sololaka à tout moment faut tozala na contact. C'est ça la différence entre Jésus-Christ et Saint-Esprit.
Ok. Ok, merci beaucoup. Nous avons rappelé Balandinho sa vérité dans la politique officielle. Tozana papa Zola César ye a sali syllabis ya libre pensée. Na kati ana minga beti c'était na Saint-Esprit. Bino mo bolande komi guerre. Balobi tobela sous Jésus-Christ c'était totika kombone vanda kimia. Tobela nde molimo mo santu parce que moko tanga mataki likolo. Alobaki nga na kepa tata na kotinde la bino molimo mo santu. Tala confusion, degré confusion. Bon, papa Zola tozo koba kaka. En tout cas, yindi nzambe tozo koba sikoto nto eban. Saint-Esprit kati na mutu to so ande nini to ebande ni ke mutu wana azana Saint-Esprit kati na ye. Madame koyeba ke mutu wana azana molimo santu kati na ye eza facile. Eza facile. Mutu azana molimo santu ayebi kobanga nzambe. Mutu azana molimo mosantu azala na ba principe na ye avivaka nango. Po moni mukili oyo ezali na makambo na yango. Molimo mosantu pe azali na makambo na ye. Cela veut dire makambo ya mutu azana molimo mosantu avivaka na yango asalelaka, faut ezala différent na makambo oyo mutu azali kati na mukili azo salela. Pour les deux baza opposé. Soko ke même na Bible komona ke molimo mosantu ba caractère na ye eza mususu, mukili ba caractère na ye eza mususu. Cela veut dire mutu o azana molimo mosantu oyo mutu azoko mibenga make ya Jésus-Christ. Akozala na vie moko ezali différent na vie oyo ya mutu azakati na mokili. Siko na l'église na biso bazotesa biso Jésus-Christ, bazo ba biso tobela Jésus-Christ. Est-ce que na kati ya l'église Saint-Esprit pe ezalaka? Madame, kombo ya Jésus etikala kombo ya kokumisa. Ya kosanjola. Omoni ndenge tozoyembela Nzambe, ndenge tozosepelisa Nzambe, ndenge tokosepelisa Jésus-Christ. Mais pona kobenga ye aya kosunga yo, mama waya akoya te. Et puis okoyokisa ye soni, okoyokisa ye pasi na motema. Parce que mosungi oya kosunga yo azali. Aza wana molimo mosantu. Tala ye pembeni na yo, tala ye na nzoto na yo. Akoyebisa yo me yo ozobenga ngai, oyo bozana ye. Cela veut dire mutu tu oya benga ka Jésus pembeni na ye kaya kosunga ye lelo. Ayebi Yesu te. Parce que mutu nyonso ayebi Yesu. Ye wana azali inspiré na Saint-Esprit. Ye wana ayebi molimo mosantu. Mais na l'église ezana batamo pe baloba so tosi so kumisa nzambe baloba peza batamo bayebisa biso tobela molimo mosantu e kovanda kati na biso. Kobelela molimo mosantu e kovanda kati na biso. Mais yazaka wapi? Temba si jeune zakati. Bela molimo mosantu biso nyosto bandi molimo mosantu yaka. Au moins batu bakomo parler langue ba msu bazo kwaye yakuna jeté. Bon, peut-être que tozaki moins distrait. Tant tozaki moins distrait lokola tozongi na bomotu. Ah oui, il faut aya. Parce que tozaki distrait. Tokobelela ki yaka. Mais tant déjà ozaka na ye, ozalaka na ye. Donc à tout moment, soko ozolia, uliaka na ye. Ozotambola, utambola kanaye. Hein? Ozolata, olata kanaye. Ozomela, ozomela naye. Donc nyonso oyo ozosala oza naye. C'est ce qui est important sur belele aya so ezate. Donc salaka kaka effort ke atika yo musika te. Tango déjà yo mutu ozosala makambo ezo sepelisa moninga na yo te. Moninga na yo akosala ni. Akotika yo. Akei. Donc ndenge moko biso tango tozo vivre na molimo mosantu. Bambeba nyonso to sala omona molimo santé ke musika bandi kotala. Donc ce que bandi masumu ozo sa masumu Saint-Esprit kenda libanda. Madame, soko bandi masumu Saint-Esprit akimaka. Et puis na lingina soulever eloko moko parce que mutuna oyo ezongelinga même 2 ou 3 fois. Pourquoi batu ba mesana ko bengana esprit mabe na kombo na Yesu? Oh, eza mabe. Et mabe kasite. Pourquoi mabe nango yango na yingena expliquer. OK. Tango Yesu ayena mokili. Alobi nyonso oyo bokosenge patata bosenge lango na kombo na. Cela veut dire eloko eza très important na Christ. Eloko babengaka temps ezali très important. Na likambo nyonso soko négliger temps, likambo nayo kosimba te. Likambo nyonso esalimaka na temps. Et puis yango moni temps oyo Yesu alobaki ke nyonso bokosenga ezali tango oyo ye moko azalaki kati na mokili. Po ye moko Nzambe kati na mokili. Alobi nyonso bokosenga, osenga ngo na kombo na ngai. Place oyo bokokende. So bomoni likambo mabe.
obelela kombo na ngai directement présence na ngai kosala ni ekokoma yango omoni alobaki bobenga na milimo manyonso ya mabe na kombo na ngai ntango alongwe na mokili akei ça veut dire na baparole na ye akenda ngo parce que azwi mutu mosusu atiki oui en tout cas vraiment place ana na point oyo olobi azwi mutu mosusu atiki tokota no tolobela mpe kaka tocontinue olobela makambo ya molimo yango lelo ndenge Jésus Christ aloba atindi molimo mosani ta bareligion nde ebimi ebele so tokia nkimbangiste bato ya vuvamu bato ya dibundu bya Congo bato ya message bazoloba ndenge Jésus Christ alobaki atinde biso molimo mosani aotindela biso molimo mosani bato ya vuvamu bato ya message mpe valon dibundu bya Congo balobaka eza simo kimbango bamusulma mpe bayeba bimisi ya bango mutu na bango ya molimo mosantu ye nde butu atindi religion intele ye abimisi religion intele ye abimisi sikolo tobeta mpenza sete parce que toke na centenaire ango tofete le 6 avril ndenge balobaka ke Jésus Christ alobaki akotinda biso molimo mosantu ye wana fumu kimbangu le prophète to ndenge nini madame nazongi na Bible ntango Moïse apesi ye nzete asimba na nioka bato ebele babima na banioka po babundisa Moïse mais suka nioka ya Moïse elongaka kaka lelo oyo meme ozomona bato bazolobake molimo mosantu koma molimo mosantu oui lelo akokabana na ye meme na 5 personnes meme na 10 personnes mais sikoyo bakotala grandeur ya makambo oyo kosalela oyo bato bakoconfirme que c'est vrai ozali molimo mosantu est-ce que molimo mosantu aza na nzoto molimo mosantu alataka kaka nzoto ya moto avant asala cela veut dire soki lelo oyo molimo wa Nzambe ekoti kati na ngai kalema makambo nyonso na kosala ekozala su ya ngai te mais eza ya nani et yango moni même Jésus-Christ ayaki na nzoto oyo ayaki nango mais molimo oyo esalaki kati na ye ezaki ya ye moko Nzambe cela veut dire mutu oyo aza na pete mutu oyo aza na molimo mosantu ya makasi azorepresente Nzambe kati na nyonso ozomona ke bato tu ngai même bandeko na nga bamusulman nalingaka koaborde bapoint na bango te parce que eloko moko fo bayeba soki balivre na bango wana batangaki na kombo ya Jésus eza na kati cela veut dire Jésus akobongwana na ye aza musulman Jésus akobongwana na ye aza kibunani noir Jésus akobongwana na ye na barase nyonso c'est là eloko eza très important pour respecter parole na ye na ba consigne na ye eloko nde ezali très important yango. Ok, merci beaucoup na balangira sa sortie en politique. Naza sur mon mémoire et autres pour que oyeba ba secret batami faut luka papa Zola César a opé ça fait numéro na téléphone pour que to banda ko chiter. Il faut luka et pourtant libre penser na et bien ce que tangi en parlant de okobanda ko zwa ba réponse libre penser. Et ça c'est la bis ya papa na biso Zola César. Papa Zola au profiter à opé ça fait numéro na WhatsApp appel normal page Facebook makambo pour que bato baza besoin ba solliciter libre penser ba na ko découvrir ma soleta le Saint-Esprit ba zona facilité. Bon, d'abord numéro na ngai nazo pesa bino 085 27 75 451. Na répéter 85 27 75 451. La ligne a abordé le sujet ya prophète Simon Kimbangu. C'est très important. Biso ba Congolais toza batu mabe makasi. To fait souvenir. Ba promesse ebele ya minene Yesu atiki na mokini. Kokende na ngai ba kosala bino mabe na kombo na ngai. Biso tozwi ntoma munene lokola Simon Kimbangu. A réaliser. Yesu alobi lisusu oyo akolanda ngai akosala bakambo oyo nasali kutu koleka oyo ngai nasali. Cela veut dire Yesu tango azoloba bo ayebaki ke bino bato nazotikela bino molimo oyo ezali kati na ngai Yesu oyo molimo na ngai yango to bokokokana na ngai. C'est pourquoi Yesu pe alobi na Bible ke
mutu oyo azosalela ngai oyo azoyeba ngai aza su mosali na ngai te makokoma nani ndeko na ngai moninga na ngai nyonso eza na kati ya pito biso Simon Kimbangu tozo néglige Simon Kimbangu mama ezali pasi surtout biso bakongole likambo ya Thomas Kimbangu soki ekwea na bamindele mbele lelo oyo mokili mobimba tosambelaka nazobeta sete na eloko mindele ntango baye kote ya biso liloba ya Nzambe kaka ndenge tozoloba makati ya christianisme babandi makambo ya Yesu ya alakisi bango kote ya Yesu bozali malamu mais malamu mingi bokende na molimo mosantu parce que ezali ngonga ya molimo mosantu ekita ntango ya kala bantoma bazana missionnaire moko te ayaki na bamboka na biso Afrique awa amona Jésus missionnaire moko te aviva na bapote cela veut dire Saint-Esprit akita kala ti ba missionnaire bazoya il fallait bateya biso makambo ya nani Saint-Esprit bango bazwi makambo bateyi tata basuki na Jésus-Christ baboyi kokende na Saint-Esprit. Alors Simon Kimbangu a révélé bango papa Zola eza pe bien na sujet au soulever moko ya Simon Kimbangu mais to continuer ngo jour mosusu pona vie à temps en plus pour que éclaircir ba mokino bimba masolo e batami na wana na kati oyo bato no bazo comprendre te taka so ba mindele bazo découvrir on bazo kumisa Fumu Kimbangu mais biso moko ba yi mwindo mais tozo sosola ngote yango na lingi na date ya centenaire o to linga to célébrer ba bien le 6 avril eza adapté ou comment en tout cas date wana ezali officielle parce que Fumu Kimbangu abanda mission na ye le 6 avril 1821 lelo yo tozokende na 1921 chaque 100 ans ya mutoma makambo ebele peuple azwaka na bonzambe vraiment na spiritualité ezali très important to fêter yango na kotinda même bana poto ndeko na ngaba africain na mokili mobimba to fêter parce que Simon Kimbangu azaki moindre te azalaki mutu munene na kati ya liloba na biso ya Nzambe biso ba chrétien mingi balobaka bakimbangiste ba chrétien te na osoulever eloko Simon Kimbangu tango asaleli Jésus-Christ bato tout bakolanda idéologie ya Simon Kimbangu 100% baza ba chrétien bango nde bato bakoyeba pe Jésus ya solo donc même ngai ndenge na baza boyi papa Zola soki nasaleli Nzambe ya solo bato tout bakolanda ngai na sima cela veut dire bakosalela Nzambe pe ya solo oyo osambela oui ezaka bongo. Oui, merci beaucoup. Na balandina sa vérité na politique officielle. Naza si bozi réponse na 4 émissions à Bino Bolinga Kamingi. 100% vérité et réalité à Congo. À total sakabino makamba. Bito zo célébrer le 6 avril 100 ans. Ya ye moko Fumu Kimbangu. Babi jour on vient ko za concentrer na ndaku. Po milimu ekekita babi kamwe ke sama pa ke 100 ans ya makambo. Ya pouvoir. Msomi tuna Saint-Esprit ya. Asi je amso tokoye parce que Saint-Esprit au batindela biso eza nani na ba jour eza iko yande tokoye ba Saint-Esprit au batindela biso eza nani na yango na papa zo toka bona boete nazo tenga opesa mwa ba mbote na bato komesana kwa esa mwa bien bon na pesi ba mbote na bandeko ebele sebeni ngumo éviter ozalaka mutu na ngai na kobosa na yo te nyonso osalaka pe mpona ngai nyonso nga pe nasalaka mpona yo vraiment nasepelaka Nzambe asunga mosala ekende liboso la vie mérite vie makolo tala kaka so nabosani yo wana lisumu bon papa Pierre Richard ekiri na nga nyonso fifa eli fifa surtout bana poto bon ezali mbala liboso peut-être lokola na nga na bachaîne bakuku eloko nde na kosenga na bino botiaka biso maboko ntango bozotia biso maboko ntango bozobenga
Kande tolobaka tina kati ya verté politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na ba critique na bino alors ba critique na bino nde mataka biso niveau ya onde tombolaka biso. N'était s'abonner na kati ya verté politique officielle. N'était s'abonner na kati ya verté politique officielle. En tout cas, nous avons s'abonner.